Kambulu. Ezanga Miguel. Bon, nayoki message na yo mais on a mis ko salelo voice oyo peut-être donc ko utilisant. Tala. Omoni biso toza africain. Makambu oyo ya kozala PD lesbienne quoi que ce soit eza ya biso te. Bakoko na biso makambu exista jamais. Et puis soko tali bien na bane ba ceux qui ba 70 quelques ba 80 ba nini biloko ezalaka te en Afrique. Bato ba ya nango eza bato ba pana ko voyager na batango wana ba koya ba poto. Eza biloko moko diabolique et puis satanique ya ba mindele. Vous comprendre? Un jour ce que tu kutani na expliquer bien mais eza une malédiction oyo nzambe kutalimisa te. Bomba no mutu yiba na yo sala no soki ekobo bako limbiso me wana nzamba ko limbiso te. Eza mauvais, eza mabe, eza malédiction. Et puis soki moi sinon aza bongo. Donc aza kutu mutu ya koma pembe ninete. Bien mobali na yo. Donc soki moi na non eza situation moko il faut qu'on rectifie, il faut qu'on côté la yango ba prière et puis spirituellement il faut qu'on dise nango et si là et zonga et longa parce que ce n'est pas normal. Eza mabe vraiment na miso nzambe eza très mabe. To landa ba langage wana ya bato wana ba ya kosa biso te. Objectif na bango ezalaki penda yango baya ko bungisa biso bien po ba longola biso na nzela bokoko na biso. Bango bazwi nyonso ba ye nango awa. Bazo sale lango mais epa na biso babimisi yango ke non ezaki ndoki. To fonga ma misu et puis to tika ba buzo ba wana. I hope this will help. Thank you. Bye.